Quartier Matongé 2 est délimité par les avenues Oshoué, la Victoire, Kassavubu, la avenue Permanence, on pense à Rivière Kalamou. Alors, tu vois, la fraternité quinoise. Fraternité quinoise, Nangamukuna Bana Kin. Liboso na bango, tozana monument ya Papa Wemba yango yo. Awa na Oshoué. Perfectionné, makambo toboya kilobi Babuka pont ya kala, faut basa la pont ya sika. Awa, bien fait comment na yango. De l'étika on a. Plus prochainement, on va la susciter. Bazo, sale la biso, on y a sika. Awa. À gauche, na biso, Kaoka déjà. École de navigation, d'un beaucoup comment qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Route est barrée. Awa. Circulation kaka ya bato mokolo moto okoya lisusu awa te tokozonga prochainement na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait ya kolakisa bino nini ezosalema ngambo oyo awa toza na pont awa na pont oyo ezokabola Matongé na Kauka. Un jeune déjà ici est connu. Oh, bah, pour démolir yango. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kouta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya karayo. Ipambole.
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na abonné na biso. Bonjour, bonsoir, na yo moto nano o s'abonner te mais olandaka biso. Tosengi na yo pe o s'abonner. Activer cloche ya notification pour ozangaka ba vidéo na biso te. Merci à bana matonge nyonso bokota bo s'abonner bo partager bo liker émission na biso mukolo lelo to bandeli yango awa au maison communale ya Kalamu lelo tokotambola na quelques balabala ya commune ya Kalamu. Plus précisément en quartier Matongé 2 Kabale Solo Pesa Sango na Moninga 3 Exa Production TV lelo na Matongé bana Matongé Matongi na bino yango oyo awa toza na avenue Victoire avenue Victoire yango oyo soki ok tout droit ok yi limité awa croisement Victoire Shungu Wembajo oyo ya kula Madiakoko ok tout droit ok limité le Mbachangu ok na sens contraire na biso ok rond-point Victoire Bokota, bon s'abonner, bon partager, bon liker. À cadre, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Voyez qu'on informe bino réhabilitation et modernisation. Japon, Oyo, Ezo. Relié quartier Kaoka na Matongé awa na Victoire misala ezo salema ya réhabilitation awa en balabala Victoire Kena libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans oyebe lisusu ndenge epa na bino ekoma te balabala na bino quartier na bino ekoma te komela biso benga biso avenue Victoire yango oyo yango nde ezokabola quartier Matongé 3 à Matongé 2. La fois passée, nous allons à Matongé 3, les lots à Matongé 2. À Caracol en collection,
Kinshasa na bino botika kala. Yo pe oza na besoin de visiter quartier na bino. Benga biso, komela biso. Kokende. On a besoin de visiter concession na yo. Osomba ferme na yo, somba terrain na yo, somba. Kokende. Kolakisa yo mabele na yo. Awa na Kinshasa. Bokota. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Awa na croisement ya avenue Permanence. Avenue Permanence na Victoire. Bon, oyo yokabola kauka na matunge sala ezosalema awa. Merci na bino nyonso balandi na biso. Bien beaucoup komona Coco. Fo babuka awa, babuka pont ya kala, fo basala pont ya sika awa. Bien ko komona yango. Dole tika una. Plus prochainement, on va la susciter. Bazo sale la biso on ya sika awa. À gauche na biso kauka déjà. École de navigation d'un beaucoup comment qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Route déjà barrée awa. Circulation kaka ya bato mokolo moto okoya lisusu awa te. Tokozonga prochainement na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Ya kolakisa bino nini ezosalema ngambo oyo. Awa toza na pont, awa na pont oyo ezokabola matonge na kauka. Un jeune déjà ici est connu. Oh, bye bye. Ko démolir yango. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Ah ouais. Tomoni awa bazo salela biso pont ya sika. Bokota vous s'abonner. Bana matonge, manifestez-vous dans les commentaires. Awa tozana bala Permanence. Ok, tout droit. Ok, vers boulevard Sendwe. Ndenge lelo tokotambola na matonge 2
kobanda balabala na biso ya liboso a balabala Bolia. Bana matonge, manifestez-vous dans les commentaires. Bolia yango Bolia kotika kala ebi susu ndenge ekoma te. Topesi mbote na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Mbote na papa Freddy Kalidia, le capitaine de l'équipe. Et le banango papa Sano Bakala Diakouba, le chef d'état-major général de la communauté 3 Exemples Production TV. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Mbote na Emile Mweni na Manchester. Mbote na Joachim Yelenge na États-Unis. Mbote na papa Ricky Bazika na mama Angèle Dondo na Londres. Mbote na papa Agostino Luvangadio na mama Kati Luvangadio. Awa toza na balabala Bolia, ovanda na Bolia, okola na Bolia, ofutela na Bolia, Bolia yango oyo quartier Matonge 2. Bana Matonge, manifestez-vous dans les commentaires. Oyo toleki direction Elongo. Elongo yango oyo tozokende vers couloir Majakoko oyo ekoma avenue Shungu Embadio. En mémoire ya papa na biso Wemba. Papa Wemba Lenkourou. Toujours avancé. Bana Matonge 2, Matonge na bino yango oyo. Bokota, vous s'abonnez, vous partagez, vous likez. Mbote na maman Jolie Ngumbu. Mbote na maman Koko Kozaya. Maman Jolie Ngumbu na Paris. Maman Koko Kozaya. En France, Bokota. Abali Solo. Pesa Sango na Moninga. 3 Exemples Production TV, les lots dans Matonge. On va passer tout à dans Matonge 2, Matonge 3 plutôt. Et l'autre est dans Matonge 2. Prochainement, donc on peut Matonge 1. Matonge 2 et Bandi à partir à Avenue Victoire et qui est Kosukana Oshwe. Matonge 1 et Bandi à partir à Oshwe
ekei ti funa kaba lisolo soki okei na gauche na biso ozongi avenue de la Victoire place tobandelaki okende gauche te tokende droite po tozela bino avenue suivante Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui y est fait? Bana Matonge, manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo. Awa tozui balabala boleko. Boleko yango oyo tozokende yango rivière Kalamu. Rivière Kalamu oyo tolakisi bino ndenge misala ya réhabilitation mpe modernisation ezobanda. Bana balabala boleko. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Matonge. Matonge na bino yango oyo. Matonge botika kala. Kabali Solo. Pesa sango na moninga. Amoni balabala na biso. Amoni lupango na biso. À 3 déjà Production TV. Tobandaki na balabala Victoire. Tokoti balabala Bolia. Abatoi na boleko. Boleko botika kala. Oye bisusu ndenge ekoma te boleko yango oyo. Bana Matonge, bana boleko, lelo toye ko visiter quartier na bino, toye ko visiter balabala na bino. À part qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Kena libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi susu ndenge epa na bino ekoma te. Quartier na bino balabala na bino ekoma te benga biso. Komela biso. Okokende pe omona epa na bino. Tosepelaka na mosala tosalelaka bino. Numéro na biso yango wana eza affiché benga biso. Komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenue. Tozo avancer na boleko. Tozo kende vers avenue Permanence. Tolobi Permanence.
Le bandit à partir du boulevard Saint-Louis. Qui est sur un Bongolo. Un pont à Bongolo. À Matongé 3. À là-bas, la permanence, ils ont traversé Matongé Mobimba. On pense à la rivière Kalamu. Bana Matongé. Manifestez-vous. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. En face de Bisso, dans la rivière Kalamu, dans l'école de navigation. Ngambo ya Kauka, ngambo ya Verme, Limon Congo. Ah, tozongi en permanence. Ceux qui sont à droite, Bisso, Zongi, Victoire. Tozongi gauche na Bisso. Il m'a Bisso na balabala oyo elandi. Bana Matongé na bino yango oyo. Matongé 2, Botika Kala. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Tomoni Kaka Pont. Oyo ils ont relié Matongé na Kauka. La Victoire bazo réhabilité yango. Santutoma toujours na ndenge ya bukamu na buka kokwela. Manifestez-vous dans les commentaires. Matongé na bino yango oyo. Awa tozwi balabala Bokuma. Tozozonga nango couloir. Bokuma yango oyo. Ovanda na Bokuma. Okola na Bokuma. Ofutela na Bokuma. Bokuma yango oyo. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci na soutien na bino nyonso. Merci na ba partage. Merci na ba like. 3 heures production TV, terrain à terrain. 3 heures production TV. Image réelle ya ba quartier na bino. Bana Matongé 2. Manifestez-vous. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker, bana Bokuma yango oyo. Bokuma Botika Kala. Awa tozana croisement Bokuma Elongo na rond-point oyo. Bacha Sociat. Rond-point. Ya Elongo. Bana Matongé.
Tozo avancé na balabala bokuma. Complexe scolaire Moïse yango yo na papa na biso Christophe Beya. Otangisa mwana na complexe scolaire Moïse. Complexe scolaire Moïse yango wana. Mbote bonjour papa. On est complexe scolaire Moïse awa na bokuma. Toujours avancé na vlog na biso ya mokolo lelo. Bana matonge yango matonge 2 otika kala. Tobandaki na Victoire tokoti bolia boleko awa tokomi bokuma bandi bokuma à partir ya permanence mopanzi ya rivière Kalamu tozozonga nango couloir Madiakoko oyo ekoma avenue Shungu Mbadio. Merci na intérêt particulier bo accordaka na ba émission na biso. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Kenda les banda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi susu ndenge ka lamu ekoma te, matonge ekoma te, matonge de ekoma te, matonge de yango oyo. Bana Saidi, bana matonge de awa toza na avenue Shungu. Mba oyo bayebi matonge de bayebi ke na ngambo ya gauche na biso ngambo wana ezalaka nde balabala Saidi. La balabala Saidi na matonge 2. Peut-être boyebaki yango te. Komi tunaka avenue Saidi na matonge ezalaka te. Avenue Saidi eza nde mapango nyonso oyo eza na gauche na biso. Totiki Shungu Mbadio tozwi et awa balabala bokote yango oyo tokuti bokuma tokoti bokote car ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Empire Molokai yango oyo na gauche na biso awa na bokoti bana bokote, manifestez-vous dans les commentaires. Bokote botika kala bokote yango oyo
Merci na abonné na biso, merci na yo moto nano s'abonner te. Osengi na yo pe s'abonner ou activer cloche ya notification pour ozanga ba vidéo na biso te. Matonge yango yo matonge de otika kala wali biso ndenge ekoma te. Lelo toye kopesa yo aperçu général ya matonge 2 ya ngoyo. Matonge 2 yango yo avenue Bokote. Tobandaki na Victoire Bolia. Awa tokomi na Bokote. Après Bolia Boleko. Boleko Bokuma Bokote. Merci. Na bino nyonso ndenge bozolanda biso. Trois Exact Production TV, image réelle à Kinshasa. Matonge 2 yango yo. Matonge 2 botika kala. Na bandeko na biso oyo baza na ba mapango, ba concession, ba ferme côté ya Rocade na ngambo ya mboka Sikati Buma. Na fin ya semaine tokokende kuna. Oza na besoin to visiter concession na yo, terrain na yo, mpango na yo. Benga biso, komela biso. Tokokende kolakisa yo mabele na yo. Awa tozongi panzi ya rivière Kalamu. A concession ya Tata Raphaël. Ana bana Imo Congo. Bana quartier Imo Congo. Ana veme. Bana ngambu na bino. Tokozonga prochainement, tokokende Imo Congo. Kende kolakisa bino encore Imo Congo na bino. Biso tolakaka pe tokokisaka. Ah, tokomi na balabala India. Kozwa India. Tokende kolakisa bino India botika kala. Awa, centre scolaire. Bon espoir, c'est un tant que ça vous a un bon espoir na India. Bon espoir, yango. Obana na India, kola na India, botama na India, yango. India botika kala India yango yo.
Centre hospitalier Avenir. Yango oyo na droite na biso. Bana India boza wapi? Bokota bokota. Toujours avancé. Bana matonge bino yango oyo matonge 2. Matonge 2 yango oyo. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande pour notre soutien. Merci na papa Frédéric Kalidia na Allemagne pour notre soutien. Merci na ma Veluteti na Allemagne. Merci na maman Coco Kozaya na France pour notre soutien. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Tango kaka élévation okomi koégorger nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo Vanda na India, okola na India. Ebisusu ndenge India ekomate India yango oyo amatonge. Mbote na Joachim Yelenge na États-Unis. Toujours avancé dans le vlog na biso. Na mokolo lelo. Bana India. Manifestez-vous dans les commentaires. Awa toujours bima. Couloir ma Diakoko. Couloir Manjakoko yango oyo ovanda na matonge okola na matonge omoni bisika ovanda te benga biso komela biso awa toza na croisement ya Avenue du Stade India na Couloir Manjakoko tozokende tokiti na Avenue du Stade yango oyo Avenue du Stade yango oyo tokota na balabala oyo elandi India. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo. Tozwi balabala kanda kanda yango oyo kanda na ngambo ya matonge 2 yango oyo kanda ya se
yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga yinja après yinja kanda yango oyo bana molokai masimanimba oshwe lokolama kanda ninja ozo avancer na kanda soki ozwi gauche na biso ozwi tunnel oyo ekobimisa yo na rond point la fraternité quinoise tokei na kanda tolakisa bino bamapango ya kote ya se kote ya rond point monakine bana kanda yango oyo matonge de botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te kwa eza production tv toye kolakisaka bino quartier matonge de na bino botika kala. Merci. Un intérêt particulier boakor jaka na ba émission na biso. Merci na ndenge bolandaka biso, ndenge bopartageaka, na ndenge bo emaka. Ozokoba awa tomoni ka niveau bouché, Si tout jeunesse en élo, balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à coup à na droite na biso stade Tata Raphaël, stade du 20 mai. Awa tokomi na Oshwe, croisement Oshwe permanence. Ceux qui continuent na permanence ozongi sende tozwi Oshwe tokende kolakisa bino balabala na bino ya matonge 2 na ndenge ya likolo. Awa toza na fraternité quinoise na ngambo kuna bana kin liboso na bango toza na monument ya papa Wemba yango oyo awa na Oshwe. Awa toza na croisement ya Oshwe
croisement Oshwe, avenue du Stade, croisement Oshwe, avenue du Stade, Totika, avenue du Stade, Toromatana Oshwe. Ok, nous collectionnons bino balabala na bino, nandenga likolo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Avenue Oshwe, Yamonde, Ezo Kabola. Matonge 2 na Matonge 1. Kobomba lisolo yo mon côté. Kaba lisolo, partager le lien. Pesa sango na molinga Oshwe yango. Croisement couloir yango yo Oshwe, croisement avenue Shungu Mbajo na Oshwe yango yo. Ceux qui aux droite bozongi pozo lokende pozo te côté couloir pour tout l'accès bino balabala ya Matonge 2. À tronçon, il y a couloir na en Kasavubu. Bana Matonge 2, manifestez-vous dans les commentaires. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Bana Matonge
Manifestez-vous dans les commentaires. Ah, tozwi lokolama. Lokolama yango. Ovanda na lokolama, kola na lokolama, ofutela na lokolama. Lokolama na matonge 2 yango oyo. Bana molokai. Lokolama yango oyo. Kabali solo, partager lien. Pesa sango. Moninga 3 Exia Production TV lelo. Na balabala na biso. Na quartier na biso. Bana lokolama yango oyo. Oshwe, après Oshwe. Lokolama. Après lokolama kanda. Zo avancer na vlog na biso. Ya mokolo lelo. Vanda na lokolama. Ofutela na lokolama yango oyo. Balingi zombete balingi biloko na ye. Zombalola koma kolela. Nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Ola pesa bango na nzambo ya bombo ye. Kalabiso batutu ikoto sanzame. Kalabiso batu asumu eleki. Tozongela kaka nzambe. Soko banko ye tozongela nzakomba betuno tosa la parole. Bana lokolama botika kala. Oyebi susu ndenge lokolama ekoma te lokolama yango oyo. Tobani nango à partir ya couloir. Tobani nango Kasavubu. Car il y a qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Là, il y a bien le colama nabino. Le colama yango. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et comme autorisé. Kasavubu en pleine réhabilitation. Prochainement, il y a un constat.
sur l'avancement des travaux. Akaya, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Tokomi croisement Kasavubu Kanda Kanda. Kasavubu Kanda Kanda. Bakanda yango. Bana Kanda Kanda koza wapi? Kanda Kanda yango. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à coup à tirer. Bana Kanda Kanda, boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Kanda Kanda. Abali solo. Pesa sango na moninga. 3 Exia Production TV. Lelo. Voyez qu'on visiter quartier Nabiso. Merci na papa Sano. Bakala Jakuba Akilas coéquipier na biso ya mokolo na mokolo. Une sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo Yesu zongana yo. Le retour à la parole, nous êtes tous. Bino bana matongende okoyebisa biso na commentaire ndenge omoni quartier na bino yo ndenge omoni balabala na bino matonge yango oyo. Na mon lokai boko komona stati ya papa Wemba awa na Kanda Kanda lupango ya papa Wemba yango wana ndenge boko komona yango zo avancer na vlog na biso. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi Otali biso osepeli na émission ya mokolo lelo. Et ça merci na communauté 3 Exia Production TV Mobimba. Merci na papa
Freddy Khalid en Allemagne. Merci à papa Paul Mafuta en Hollande. Merci à papa Gervais Lubo en Royaume-Uni. Merci à Emile Moni en Manchester. Merci à maman Koukou Kozaya. Merci à maman Jolie Ngombo. Merci à bino nyonso ndenge olandaki biso. Ah, tozongi couloir yango oyo kaka en cas de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, ndenge tomesana kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala Kinshasa yango oyo. Tozongi avenue du stade yango oyo. Tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso ya mokolo lelo awa tozwi balabala India. Balabala India yango oyo. Balabala ya suka ya Mont Lokai yango oyo. Moni lupango ya papa Wemba na kanda awa tokomi na balabala India. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Oyama na matonge omoni lupango na bino te. Omoni balabala na bino te, benga biso. Komela biso. Tokokende yo pe omona epa na bino. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda émission lelo. Tobandaki en balabala Victoire. Après Victoire tokei Bolia Boleko Bokuma Bokote India Kanda Oshwe Lokolama sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole. Quartier Matonge 2 est délimité par les avenues Oshwe, la Victoire, Kassavubu, la avenue Permanence, on pense à Rivière Kalamu, Olanda Kabiso, Osepe la Kana, Sale la Kabino. Komela biso, benga biso, numéro yango wana eza affiché. Et moi gentil pour na mosala tozo sala.
Yo on a besoin de visiter quartier na bino concession na yo lupango osomba. Olingi visiter village na bino ndenge toutaki Ngombe Matadi Bangangungu benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino bana yinja yango oyo yinja botikakala à la parole, ndako ya papa na biso Kasavubu yango wana na ngambo ya quartier Lodia awa na India. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Concession ya Imka yango oyo bazotonga ba galerie yango ekofungwama tokoya tokosala bino constat Imka yango wana ometuna Imka ekoma ndenge nini Imka yango wana na gauche na biso quartier Matonge 2 na droite na biso quartier Lodia quartier Lodia entrée oyo etika ya Imka yango oyo awa avenue Dibaya yango oyo bana Matonge 2 avenue Dibaya yango oyo avenue Dibaya botika kala tozokende nango vers wenze ya Jakarta tokomi na suka ya émission na biso mokolo lelo osepeli nango ça merci na communauté 3 Exemples Production TV awa on avenue Dibaya après avenue Dibaya avenue Popo Kabaka c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Trois Exemples Production TV, image réelle, la ville de Kinshasa. Awa toza na balabala Dibaya, tozozonga nango wenze ya Jakarta. Pisa yo mobu, toko misi
nze ya Jakarta yango wana na ngambo na biso tozongi popo kabaka tokende kolakisa bino qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Merci na abonné na biso nyonso, merci na yo motu nano po s'abonner te me olanda ka biso. Tomoni awa ka niveau boucher, tomoni ndenge mai ezo tambola likolo ya béton prochainement kobuka na lisusu. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Ah, dans un croisement à Popo Kabaka, avenue du Stade. Donc, petit à petit vers la fin. L'émission n'a pas sur mon colonel. Panama Tongé. Manifestez-vous dans les commentaires. Matongé n'a bien deux en avenue Popo Kabaka, avenue Djibaya. Avenue India, Kanda, Loko, Lama, Oshwe, Bokuma, Bokote, Boleko. Avenue Popo Kabaka yango yo. Ah, caniveau est bouché. À gauche, na biso nde comment yango. Maison de la Bible ya mwana na droite na biso. Ah, toza na arrêt ya aéroport. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la Merci parce que vous allez qui est belé. Ako landa biso mukolo lelo. Émission na biso esikeli awa na Victoire. Émission na biso ya mukolo lelo esikeli awa na Victoire. Soki Yesu azongi te okutani mbala nsima na video mosusu. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila
kosala